Mbote lisusu bande kobalandi ya tokomo wapi nde totilaki bino plateau oyo spécial edingwe moto nangenge plateau ya spécial edingwe moto nangenge bandi déjà bande ko nyonso bazolanda biso na Lubumbashi na Kisasa na Kisangani na Ituri na Nord Kivu na Sud Kivu na Congo Central bokota dena ba télévision bokota bobengaka déjà parce que 085 92 54 358 makambo ebandi déjà spécial edingwe moto nangenge eza esika oyo honorable Ndeko Lézer atie pour ba congolais va se retrouver na moko champion du monde, champion d'Afrique, champion du Congo edingwe moto nangenge ote kotika biso espace oyo etiami pour na ba catcher. Donc, honorable Ndeko Lézer Elia Lukunga a remercié bino a célébré sika oyo obanda kotala ke edingwe azalaka akozalaka pe akotika akozalaka kaka chaque jour azali no akozalaka pe kaka lelo lobi na yambaki Makidiba die edingwe mwana edingwe fils biologique lobi pe kaka na yambezu champion mo amba Aisha Grenade ya wale biba kacher ni so to tanga bakombo wana ba misusu baza maladif ba misusu o ngarambo akobuka abuki mbala so kozana tembe ringeza wana edingwe akei o palingi al azad après edingwe basa suma tanga na yi toke na ringi wana na nunga mongo place wale edingwe omati abuki peyo d'après ku edingwe ba ku na susu yo da on de so Aisha Grenade ate bakacher nyos na défi ayi ba misuba sama maladif ba misuba kimaka komba lelo awa en face na ngai za bongo ndeko na biso Rambo Abedashu patron ya bakacher congolais ndenge ye moka bibengaka naza en face na yawa sikoyo boyoka eske yepe makambo die edingwa lobaki ki yaza na besoin ya cérémonie susté papa na isi asala cérémonie mo sa meya susté. Et puis ils ont reconnaître Kacha Makaso Azanaye le cola qu'ils envoient bijoux. Ba wana mususu wana le passé. Ba ya ba le matanga mais makambu ya catch batikla ye moza remplaçant valable ya edingwe moto ngenge. Moto mususu azali te bobeta masala ba kombo na bino. So ko kufi otika mwana na yo. Mais kombo ya die to kombo ya edingwe moto ngenge bazomo na mama die Makidiba. Akrosaki de ba mukolo malobi. Champion bote. Ouais, moi, t'es vraiment un grand journaliste, quoi. Bonne santé. Qui toko, c'est vraiment un dingue qui toko, c'est là qui va pas santé, Rosa Mabe. Donc, qui toko, c'est un dingue Mabe, quoi. Je vais dire. Natuna, osa catcher, osa musicien, osa porte-parole, osa producteur. Non, on a vraiment un catcher. Donc, catcher, on veut quoi, catcher professionnel, quoi. Donc, moi, je suis pas musicien. Na fande na monde la musique na va venir nga igwe venir nga Weranson donc papa José Gradi na fande na ba papa chéri na fande na ba Fali ba Aigle na fande na ba Ferrego l'homme de l'alliance na fande na ba Héritier Gogan donc ba bi montona tembe donc yango moni la mande makambo zo mona teso tali bozo mona bina filé vous autres attaquez il passe à bien affilé. Il passe à bien affilé. Donc il on battre catcher faut propre, il faut se maille, il faut cara bien, il faut parler bien. Donc il faut l'attaquer. Le na ina ngana ba yoji kaka ba yoji banda na seti likolo ba yoji. Donc makambo ya China Rambo spere dingwe. Akomi lamba ne lamba makambo. China Rambo ko wita izini le bo ya makambo ati. Yo zo ya kobeta, oyeba ke dingwe ndengeni. Ah, yo otiko fana na edingwa ngo lelo oze tuzo salabo eza hommage petit ouais batu ba mona kina edingwa salaka edingwa patiki bana ikonda bino akati congolais edingwa moto nangenge ye wana yo yebakai oh mais ngai yebakai to bokutana na face non ngai pena nazalaki mwana ya edingwe lelo tanto olobake atiki lelo die edingwe mwana na ye donc tozali penza oyo edingwe a confirmaki penza imbwa dimension ko pete démon 7 ngai na zabena enfant chéri edingwe na beteki lisolo banda 94 nga na remplaça lisapo onge oyo azika oyo akufa na boma nga na remplaça oyeba ke edingwe ndenge nini edingwe pona yeba ye bon nanda o vie na edingwe makase po edingwe to tali na ba télévision
pona pousa pemene na tangela yo bato ba pousa nga pemene za honorable ya lumusu longomo na pauvre titre bato ba ya kozwanga na kaluka po le longa na pousa pembe dingwe na kuma fenjingwe enfant chéri dingwe pona liane dingwe pona tamwane dingwe pona sama dingwe na faveur ya papa na mibale wana honorable ya lumusu na pauvre citoyen bango nde bato basala ponga lelo na kota tout va changer na za l'enfant chéri dingwe nini bénéficier pa dingwe moto na ngenge vraiment na bénéficier ba bébé ve asala pena na zala lelo so na mbenga patron ba quartier d'Oblacté donc les sel mutu oyo vraiment oyo asala nga na zala donc eza papa na ngedingo moto na ngenge donc lelo yo tina zuba bien ba palais ba kara bien na ntambo na ko lata bien mutala nga lino wana ese dingwe na pauvre mandita Jackie pour pauvre mandita Jackie Chang a formé nga mais dingwa yibinga donc na kompe dingwa baki singa mayele de susu ebele koleka donc atambu singa susu bien donc lelo pe na zamba souvenir ya vie donc minga olobezate dingwe azalaki nani dingwe oyebisa biso na mwa moke atana mwa dingwe moto na ngenge azalaki nani. Ouais, edingwe pena moto na ngenge wana za icône wana za pena monument donc moto alakisaki ligne lelo poto se trouver ataki ba quartier eza edingwe moto na ngenge moto aya na catch na Congo po apesa bilengi to bite ya uta na ngoyi moto ya zwa po apesa bilengi lelo biso tout okoma ba quartier c'est edingwe moto na ngenge donc fungula ya clé ya catch eza maboko ya edingwe. Donc edingwa sale ebele donc ya liberté ya limité. Le champion du Congo, champion du monde style congolais edingwe moto na ngenge atiki biso ba congolais to elikaki moto ko remplacer directement edingwe moto na remonana to azali déjà non oyo remplacer lelo edingwe atikaki asaki mwana ye edingwa asaki mwana ye totaga pe ba image apesaka puissance pa mwana ye lelo edingwe azana mwana na ye oyo alanda style na ye mais à Paris après ye tozana oyo pe amerta a confirma pe edingwe lisusu donc siperi anguluma moto na ngenge china rambo donc maki di baza mwana edingwe propre oyo papa na ye moko apesaki puissance apesaki makambo omona ta balesa na suki pan parce que yé moko libunga kombati kelié pas na toloba nini donc pouvoir eza na makidiba mais makidiba ba ke papa le kine moko aza super dingwe oyo amerta papa na ye mobimba donc c'est ça o kana koloba yangwana amerité papa na ye azwa papa na ye mobimba na style donc so tali o telemi boye edingwe papa na ngedingwe telemi boye super a telemi boye donc obenga edingwe pena ye nde super donc léoné toza pena bo muta ko longa so ba image ya kata Congo pena so totali pena otali okangimi so fungoli na style pena nyonso eza super edingwe mais na pouvoir yeme ataye papa o biso icône c'est aux impesi kaza pouvoir atikele o mwana ye mais nzungu wana o edingwe ezaka maboko muta contrôler nyonso onga na yebi ezaka bijou kinzamvete la nzungu de contrôler nyonso bijou kinzamvete ne muta contrôler nzungu wana donc ngai ta onazana edingwe donc on a ndo ebake trop ezaki bijou donc mingi ana pesa ba passe pas bijou moi makambo ali banda bijou mais biso de nozo mo makambo ya kati mais nzungu oyo trône wana bijou ndako yeba oyo akosala po bijou capable de sa cérémonie azui nzungu wana pesi po bijou gali edingwe moto na ngenge edingwe moto awe dingwe siko ye wana atiki biso bine boza ba kache bondongwa naka edingwe azaki champion du Congo champion d'Afrique, champion du monde. Ceinture wana mise au nana ko zwa ton wana niveau wana champion du monde, champion d'Afrique, champion du Congo. Ceinture dingo wana Salange. Ya kufi déjà. Pour il faut se préparer déjà. Tu es nana ko remplacer edingwe moto ngenge. Est-ce que ekozala mona nae, ekozala super nguluma, ekozala yo, ekozala mazo apokotombo. Si bolisto nani. Eza na style ya edingwe biso tona style ya edingwe te na style edingwe donc so totali bien maki di bazawana super azawana sikoyo tangu tozo pesa faveur mwana na ye moko pazawana ozo mwa super pazawana mais tota siko na catalogue ya edingwe c'est super tota siko na ndenga nzungu mwana na ye moko azawana est-ce que kolinga ba pesa passe wana epa ya mutu mususu ba kolinga te donc
tozotala trône wana moto akozwa ngo donc eyeba nanu te alors tosala nde batiango ange biso nyonso tomata likolo donc motu nyonso abunda alakisa befort na ye après tonore oyo akomona obeta biso nyonso naza après me ngai na enfant chéri dingwe bandana na kani ngai na après na apa mutakisi ya solo tout va changer balobi sentir okende te sentir wana que tout va changer ekene tendeni eza eloko tozowela ti eza eloko batiango wana trompe bijuki nzambo etaza wana tu vois donc ngai alobaki eloko moko moso lelo neti toyebi ke batiango boyo towela so toyebi keno moto oyo akozwa ngo oya koza di Congo toko beza bijuki nzambo te po bijuki nzambo te azala ba moto moko ba multiplier ngo neti ya biso po masanto matane ba avion na akei azoke somba ba numéro pe ya cher ba numéro ba $50,000 ba $20,000 ba $100,000 yo kacheni yo ke somba numéro biso to somba ba numéro ya ba $10,000 ba $5,000 mais masa wana za ba haut niveau mo boy donc so to bi lelo di Congo wana ke ba to biso nyos ntazongo eza bijou mais Eza bijou. Bijou face à Sipa Angoloma. Bijou face à Patia Niata. Bijou face à Yomoko Rambo. Ouais. Bijou face à Mazo. Hein? 5 fois champion Mazo. Bijou face à Gesak Malema. Bobi sorte bituma. Et au cas de la c'est la fédération. Mais eza les Kamoya Rotsama manger. Champion à Kena Sentine ya di Congo. Alors, fédération de Monterosa, c'est mon pour la ceinture wana. Egoloba po, bijou bazawana, qui nous avons été, c'était un grand magicien. Biso yo grand magicien. Moi, je suis licencié à Sorcellerie. Donc, minga olobezate bajesa ki malema bazawana, frère ba démon. Moi na kasine viper mo kumana susu mutakisi susu azawana. Mais ce que viper mo kuma baza simaya bijou. Pour muta me matrone ya vie eza bijou. Donc moto on ba quelque chose la polémique est la carte tu vas viper mokuna mais viper mokuma za mwana kasi edingwe j'ai ça kaza pipe j'ai ça malema il passe ngaza pipe petit edingwe ngana za enfant chéri ya edingwe bijou za pire pena pire ya kati edingwe Aisha Grenade abagi yo so babenga ki mwa mingi ba matisa yo bepese bakanda babenga na émission alebi na bon matabilo mi balé Grenade n'a bombé la minute 5 minutes. Grenade c'était bon catcher, c'était mon toison à force Yanzoto. Mais c'est comme ça que qui Nindoki, toi na kisi ya morda ya mabe. Et ba ninga na yemi balé ba se retrouver à l'hôpital. Ah, bona ba mo Grenade ngana bete kawa minute. Tu n'as habitué dans le travail fibre, habitué dans fibre. Ah, mais fibre soit moi na ke fibre azaki na moins rare. Fibre a consenta quitté. Ya mo na bete mais fait nango. Fibo beta ki habitué je sais que malema bon ya ko je sais que malema otumba iko tumbati ngako na ko komiseli pungu bon siko je sais que malema alobi so za tembe ring des awana tala ya zala ye akuta na batu nya makofi na ye wana biso to abatakisi biso to limusa ye tana komiseli batali ko la ring Grenade non comme celui battre le colère yebi oyo moi de maman démontre le mystère du monde enfant chéri dingwe banana en 4 yebi bato zo nous toucher Grenade au moni aux champions na boyo toza champion moi aussi je suis champion donc yo obeta bato ba force tranquille obeta bato na makofi mais biso to bata ba kisi banganga solo je sais Grenade attention ba meka papa te ba meka kokote so meki okufa donc meka baninga na yo ba technicien bato na yo bobundaka ba désordre ya kotombola ba biso ba bambaka te so meki bo okomeli pungpungu alobi keba epi papa ne azara ancien catcher boyebi très bien nan papa ne ancien catcher ancien champion donc ye bazo ecarner ba bloc be kasine da ko meka akutala nayi wana papa ne biso sikoto botami na famille coutumier groupement kanimbu qui envoie na Tintin ngaza descendant ya Tintin même Seigneur Gelo na kata ingabo na yebi même moi na nga DJ makasi DJ Caresse avantage ayebi donc nga na botami na famille coutumier qui se yebinga Grenade na ko ye na ko komisa li bata na minute seconde na ring ya kotanga bon kama mi gol batté ba champion du Congo champion de Kinshasa Rambo contre Mazo le Congo contre Chango Mazo na beta Mazo ebinga très bien
Mazo ya mincho yenda auto la super champion de Kinshasa. Donc abeti kaka super makoni akwena puna bisote mengape bientôt na 5e mois 6e mois na zota nota défini on landa na senti wana fois betama. Mazo ebi bien. Awana ndeko nanga mtabanu numu ya kasoda atake kumu atake chef coutume mais ayebi qu'est signifie ndeko ne imbwadi o biso to ba force tranquille ya mama kisi. Donc zomona donc Mazo ayebi ke wana nani. Mazo c'est un champion de Kinshasa. Nous sommes en direct de Tokomop Télévision, canal 62 085 92 54 358. Ndeko na biso Manix Kembolo. Bo préparer biso bitumba. Ya Edingwe Moturangenge. O ezali spécial Edingwe. Catch moko moke ya Edingwe tozo ma pause ya 5 minutes pour tozo zonga na ring na plateau na biso. Ce que ezali bo solinga sinya na lombango pour tozo nga Kacher na biso azala plateau linga grenade comme la tenue mususu ya kubimana yango donc ngala changera la minute seconde grenade mama pasi ya papa Mbemba nenga za na zoyebanga azokanga mama pasi ya papa Mbemba na kata ingabwa na nga ba staff nanga babi roi de Tchakou Mutombo azawa na masa na team donc mutatsaka carburant ya atila nga ba carburant $200 masa nga Mutombo roi de Tchakou babi cuisinier mokonzi makasi ya solo babi staff tu ya Mutombo ya roi de Tchakou wana mon ami pauvre masa nga mama pasi pa solo la nanga dominga olobate mama pasi ya papa Mbemba dominga olobezate oui ko toujours balobi super marché ko yate alors nga la changer na minute seconde OK ndeko na ngai Manix Kembolo bot atabi tumba obozo la ngonyo sota Aisha ata yeba kidiba ata yemo na boti la biso parce que lelo eza jour na bango eza jour spécial ya bitumba 4 nyos bozo na yango ata éléphant ata jipit boti la biso pour de sama pose muke ya mukolo ya lelo ndileze para bino mandra voilà c'est ça oh bon béton lelo okimate côté une deux il y a 2 minutes 8 minutes passées entre temps je sais pour préparer le dernier combat voilà la bête qui va piquer ma bête qui na panneau sonique indiata charger le panneau sonique indiata na ndenge ya mama Mima ya 007 beaucoup de mélange pour jamais. Allô? Ouais, après ça, mon putain. Ah, ambiance. Entre-temps, après ce combat, du Congo, tu vous préparez. 2 pour les décatchers. 3 pour les décatchers. 4 pour les décatchers. 5 pour les décatchers.
Ok. Il y a moyen de les arrêter. Il faut qu'il y ait Ezala. Balobi, je salue la présence aussi de Sa Majesté Zombie. Soki qu'il y a Ezalité, il y a moyen de communauté. Congo Ezali uni, Tokotikala, Bemoko, Motokokabola Congo, Abote Minani. Bilengi oyo tobosala yango kala. Tala public ndenge les lois. Bazongiseli bino bilongo likolo ya mesa. Oyo balobi fiata ntofe. Lelo eza lelo, oyo eza bilengi. Wana zali mole ya catch congolais. Kinshasa ezalaka nde boye. Kinshasa yango yo. Ça c'est la style congolais. Ezalate. Balobi. Lelo zalelo. Oya boyi kimia. Alingi Congo te. Toi, on a joué déjà 6 minutes, il reste 4 minutes. Maman Michopo. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est 10, c'est la fin du combat. Victoire. 10, c'est la fin du combat. C'est la fin du combat. C'est la fin du combat. Victoire de Dieu. Merci, monsieur le ministre. J'ai salué la présence de Goldman. Bakoum. Bakisa et Dingwe Panika. Ce que Dingwe a été secrétaire à 4 ans. La montée de l'autre, comme dans la foule. Bon, au l'amour ici, la montée de l'autre, qui est un gars pour la dame de la ligne. Ceux qui chancent à l'amour, ceux qui chancent à l'idée, c'est un va occuper c'est quoi le message de sa maladie? Voilà, qui n'a pas Merci.
Oui, bandeko balandi boti komona bongo champion edingwe moto na ngenge. Bomoni mutu nenga kwei Michopo et Melami. Ouais, ça bon catch congolais donc moni bati ba cardiaque. Boza ma musika. Bozo mona makila. Bozo mona makende ko bima. Ye edingwe moto na ngenge makile ko Melami wala koti zombie. Ye wana champion edingwe. Lelo atiki biso toko commémorer elongo na ba catcher ba meloman bandeko tout ba message nyonso tout tozawana oyo lingi publicité na yo eleka makambolo bakeye bana espace yango 085 92 54 358 tozabongo na ye moko champion Rambo auti ko changer ko teni na teni auti ko changer wa to so na esco boyo kasuma so to so na et puis comme aza catcher oui catcher congolais nini pas bombeli bino parce que oza il faut me demander à savoir niveau za ngouti oui dans un catcher féticheur magicien niveau ni yo zali 15e niveau Rambo ouais changement de tenue bondene mais biso nous a toujours prête na nyon sorti moi je suis un coutumier je suis un grand chef so ba coutumier un mystère ya kindoki na nenga dega donc na nenga oh mais bon chef coutumier zanani bon tant asimi mabele asimi pouvoir tant asimi liseke oyo même posoir il le paro tant ba pesa biso mais faut signer ma munyo sorti il pour lia batu non na lia batu te ko lia za trop dire naza mutu oyo naza kati ya ba chef coutumier sko ba chef coutumier ba moto ya bomate donc biso sko toza ki attaque ba chef coutumier ba guerre bato oyo ba pesa kama kambu ba pesa kama kambu mais die dingalo aleka ki aloba ki ye abeta catcher quoi éléphant obe éléphant bete dingo ya ye abeta éléphant bozuma niveau ba catcher tout ça baza bazona niveau on est so comme na déjà ko ça moko éléphant catcher na niveau éléphant beaucoup ici mais naza catcher so batsenga na ye to bunda ye ce qui abeta éléphant ezaki étape na ye oui na landa pe comment na beta éléphant wana mama lobisa normal a bête éléphant dans mouvement éléphant bêta papa na mais il y a que bec à que corriger l'éléphant donc c'était un grand catcher à derrière mon toyo à ça batarzement ça m'amener belé toi pas catcher toi banga na raté so ba bon temps on a bunda na ba honorable ya nous talanzo toi le mousse ta on a bunda na ba c'est aux impé ba vina nga songanzi la city train hein combat bango mi balita batamine ngamo na beta bango bataminene na gagna bango na beta bango zo mo za catch kati wa bifo fonta kapo sala mafubu na bataminene fubu na bato akisa makasi ndo salami do jamais que yoko bando banga mninga kacher to ntele so bimaki di ba contre papa na yema so na ko bunda to ko mata na ye a montrer dingo ngapi na montrer que c'est vie maki di ba contre papa na contre papa na ye menga na papa leki na ye naza papa na ye maki di baza mwana gaza naza petit ya père na ye donc mwana père na ye ya dasko mwana oya biso. Tu vois? Bon autant de Jésus ça kazo benga nan papa, a benga père Alek. Denga zo benga bijou papa leki ndenge makiti papa benga papa leki ne po na uti maboka papa na papa nende mutasalinga. Pona zala. Changement de tenue na moni ndeko muswaye wana na robe na ya pembe na ba rouge yebesha isala mpona ni. O siko za ndenge na biso coutume ya ba bouddhiste attaquer bato o bazana kati église o eza église na biso, ba sultano eza église na biso. Donc eza ya R et moi démontrer mutualité R et moi démontrer le mystère du monde. Ngana appelle ça pratique ya science ngana tangi sakane batu mukanda ya science lelo po comme danger comme magie ando bimisa bobo ando sa ma miracle ngana pesa ngo ko na école nango tant sango na groupe WhatsApp na téléphone to sala pene école oyebani na sala penza école ba mala ibra bazawana ba fumutoto bazawana prêtre fumutoto bazawana ba kitoko mboka ndirai na Luanda bazawana donc ngato sala tunazana église na formaka doso lingo comme mystère au comme les lozo makambu mona ermboa donc des fois tes papa na ba yo na mystère donc j'ai na ba bloro mais ça bloro mais on expliquer biso eza bloro bokoko oyo eza ezoteka mapona porte-monnaie il y a $500 pose porte-monnaie $500 faut somba oyo pose porte-monnaie il y a déjà $50 faut osomba paquet oyo osango pour banda 4 semaines. Mais déjà 4 semaines on a déjà yango zo sala déjà zo lia d'ambon donc bougie oyo eza ba bloro oyo ba porte-monnaie donc porte-monnaie ba sota porte-monnaie eza wa oyo porte-monnaie ya $1000
oyo ya $1000 et neti moi chakos moko kanga ngo pe na moi senti eza porte-monnaie ya $1000 oyo eza porte-monnaie ya $1000 hein donc so ça prière na bas donc c'est tout oyo eza porte-monnaie ya $250 donc bougie na yango oyo ya boy oyo omonela na singa na ye donc direct donc na ni na ye bo pouvoir na ye donc oyo eza ya $500 oyo eza ya $250 nyonso eza na basinga nango eza ya $250 tu vois donc oyo eza ya $1000 donc c'est ça c'est $1000 nendo oyo ba keza porte-monnaie magique hein porte-monnaie magique est-ce que vous savez absolument loko moka mukie parce que awa to soko momore to sabi so awa ba mona ke dinge motu na ngenge awu tiko mena motu misopo kuna ate motu na sake motu akei o savez absolument que non ezaki porte-monnaie za vide la carte mbonga mbi na carte kasi wana eza babio oyo eye promotion tu vois oui pour nous les déjà eyaka direct les années bimena tongo de Jesali donc so bekene na makamu nango yango za na makamu nango nezana direct oyo eza ya $500 oyo eza papa naza na émission te oyo eza ya $250 donc yango oyo eza ba pouvoir nango na ba façon nyonso donc ezaka déjà eyaka déjà ezaka na billet oyo omoni billet oyo ka billet ozomona oyo billet oyo on a $1 yango nde makambo billet nde makambo donc ezaka déjà toujours na mbongo nango yango ndenge ezaka awa oyo eza na bai oyo omoni senti nango oyo eza ya $50 bon ezaka $50 yango teke note journaliste azawa kozwa pe biya simbia kobanga note kosimba po oyebisa bango donc ezaka ya $50 oyo ezaka ya $50 oyo donc eyaka na mbala moko donc yango eyaka tongo donc soko ngozwa oyo il faut songisi est-ce que la carte que c'est la souste te na kati ndenge za boza soka de 17h beti ndekei donc chaque 5h eoya donc chaque 17h et aux 5h soko yé c'est comme 17h faut essayer Manis Kembolo osoma mamna mona Isaac Kaba yo ndi matia eza ma catch congolais donc oyo ya kamba moko ya bo oyo eza ya $500 moni ya kana lititi nango oyo eza ya 500 pozwa oyo foza na bougie dragon donc oyo yango ndo osala ba prière makambo nyonso bougie dragon oyo ezala ya 500 hein donc nena lobi ya 500 oyo ezala ya $500 ozomona 1 2 3 4 5 yango oyo journaliste kosimba pe lisusu donc donc oyo ezala ya $500 donc oyo eza ya 500 donc oyo eza babilo oyo baniveau ta sika donc pour biso nous tokufa biso mais tikande caché tikande kombo tikande makambo bana ba se trouver chaque jour to banangonga nango chaque jour oyo eza oyo yango nde ya $1000 oyo yango ya $1000 bomona kiti oyo ya $1000 naza na émission oyo eza ya $1000 hein oyo eza ya $1000 ta oyo ya kaka bonenge ye boy ezaka $1000 donc oyo ya 1000 donc journaliste oyo mbongo eutaka na banke donc ekangamaka donc danger oyo ya 1000 oyo eza ya 1000 oyo yango eye 1000 oyo eza ya 1000 siko oyo eza na bougie nango il faut somba deux bougies oyo pour na osala nango ba prière donc oyo eza ya $1000 mais yo bomona kiti eza god mystérieux eza ba god ya mystère donc eza Gucci siko ya monde ya direction mondiale eza ba Gucci na bino te awa eza ya direction mondiale oyo okozwa chaîne na ye okangi ye kabo ma pasi nenga za na pambemba mutema pambemba zo monati do eza Gucci papa Sami place ozawa na mwana oyo ya grand chef coutumier god yo sama muyango donc na bi oyo eza ya $1000 oyo eza ya $50
oyo eza ya $500. Donc yo mutu opréféré parce que numéro de téléphone na yo bayebaki awa maître ramba lobi oyo nyonso ngazwa mabilo numéro de téléphone na yo ezala malamu mingi. Bon, numéro de téléphone na ngai nde eza boye eza ba promotion. Donc nga aza attaque un grand guerrier, je suis un grand chef coutumier Goumaka ni muki envie na descendant ya Tintin. Donc biso to ba benda ba kalunde. Tu vois? Donc to ya bato ba grand guerrier yo moto ezake no zo rabouloté. Ozo kota ba demande musalo zo zoate ozo kokate. Oh ozo ko mata promotion te na compagnie na yo. Oh comme PDG ya kambangu ye aza. Oh yo mto bota kate, o mema mwana. Na boto na minute seconde en 3 jours kangi zemi mwana e opese ndoi nanga oyo mutoza posa ozwa makambu te bakanga yo na famille ba bloka yo yeyo aye déjà descendant di so sata yo aye les mystérieux do babi yo mto na poto kono mwasa nyoko la roboy ozwa ba momi ya mbongo te osufaka benga oyo mwasi ozwa mbala kabela ga yo tapesa bo balarte benga akwando sopela osomlo lipango osomlo muntuka ye nani mbongo wana zwango wapi fo yepali yango na bato do benga ba oziti yo mto za 3e bureau za beso comme premier bureau to comme 2e bureau yaka onga na 3 na premier bureau do ba botole sika comme premier bureau yaka nazali na mtu na traitaka nyonso oye na mbasu naza oye na nzoko naza oye na malade ndeke naza oye na pese naza oye na kolokoto naza o ndikila libumo vimbaka boke ko luka ba solution nyonso ngana ko zongisa ngo o traitament aux zones normales. Numéro de téléphone. Donc numéro de téléphone oyanga pour zwanga oyo zabiloko oyo banda promotion. Le numéro de téléphone est 083 51 93 390. Na bandeli sous 083 51 90 390. Monsieur eza 089 566 37 08. 089 566 37 08. Doana so benga en direct zamba WhatsApp benga na PV to solola oye direct oyo mutu baniko yibo pamba na ndako mbongo ebunga kayaka ba pesa yi kadambata o tsawana na kata ndako kanga muyibi wana o bazo sasabana bato bazo souffrir ba soma ma moto na pasi yo amemi yo ke drogue yo bimi moto bozi bobwaki ye muto bongo ba yibi moto ya kambango na se trouver place ça et puis ya ko mbanu liboma ya 4 ans et puis après liboma ya kokufa na epo to lini muyibi wana te papa abiso Fatih Beto lobi toujours tout droit papa abiso ministre de la justice a lobi ma blague ezate tout droit toujours babi honorable Samuel Tanda Kabuya Mbemba vice ministre de la justice wana mama mama kulutu nanga babi yende danger honorable Samuel Tanda Kabuya Mbemba babi ye danger yeso kutane boy $1000 so kutane bo $2000 ouais c'est un plateau spécial on to ko batende ko les airs ye kutu fin songe pour tala télévision plateau na za na oleka na futi mbongo te nazo leka pona honorable ndeko les airs oyo atala makambo tali population peuple mutalobela ka babola muto ya TV na babola vraiment fa wumela ngaza posa kutu ba tsaya ministre alongwa député poza mayeni bele na mutu bato bongo bangonde papa Fatih Beto azoluka bangwana président assemblée Vitara Mere azoluka bangwana papa mboso kodi ya bazoluka bangwana ba honorable neti honorable Samuel Tanda to na besoin fois ba piata libunga ya gouverneur de la ville to ba pese poste ministre ya ko zape vice fois ata ministre ya yemo pe azokumba pe pozo sa makambo ba sportif tu balela e tala beng sabiso tu na bandali wana na bandali na municipal mais faut mon sportif des sportifs donc aza social aza le kola Élysée Tambo donc honorable Élysée Tambo donc batabo faut bazalaka ba chaîne baksa monsieur ko mata 100 bazalaka mais boni bon tozongi siko na muto na biso tozonga na makambo ya biso ya spécial edinga motrangenge wana utu ko pesa makanisi na ndenge bateno lati makambo ya ceinture cérémonie edingo akufi awa sikoyo toyebi biso nyonso ba kacha so ba kufi bino ba kacha ba ninga boyaka bosala ba cérémonie mais nazomona comme si edingo bato mingi ba kozala te et maza monde entier yebake population par-ci par-là bazoya délégation à Brazzaville mobimba bazombi ba champion ex champion du Congo Zombi Aigle avec ba champion du Congo ba Kabo ba 16 ba champion du Congo ba Palmas bazoya ozomona Brazzaville zoya
so total Angola kuna champion Angola bébé Rico bazwa na délégation fédération ya biso Igwe Songambeli papa ya biso Igwe papa Wemba donc azoya pe na délégation banina licence bazoya ba dette international ya Luanda ba centre lumière centre ville rota lumière azoya pe na délégation Zomo délégation Luanda zoya ya union ambassade ya Igwe Songambeli papa Wemba na ko inda ba na moni mbojuma ipe kuna zoya donc katanga pe zoya ne bozolo ba mais bino kaka funa na lukunga bozo la ceinture tonne ya dinga moto ngenge bango nde bazowelela bango nde bazoyenga nzada na ceinture nanga papa na na étape par étape so na longwe ona luka na landa de Kinshasa so na landi de Kinshasa bana beti de Kinshasa na zongo na landi di Congo so to luka ga ke bango bat bazali boso bazowelisa bazwa di Congo pour vie ake na ceinture na ye vie ake na ceinture ya champion du Congo. Mais ce que champion du Congo paysan maboko ya bokambasi boliti immeuble venanga immeuble bokambasi boliti mtana ceinture trompe oyo ya Congo. Alors il faut pas fédération e bandela pour na komisa ceinture oyo edingwa zaki nango ya di Congo ezala d'Afrique d'Afrique du monde. Donc wana pena fédération papa nanga mo connaît chaque vice-président ya fédération beaucoup de respect ce que mo connaît chaque avec CG Artir wana fédération avec vice CG Moura fédération ya Mouana avec Ligue bakoko maîtriser bino parce que ndenge Salan Joannezo Kendeli ndeko nga rambo za face na ngai nazomona comme si bakombe bele ko katana tout ça clair mais batu ba fo bakufati batu fo balanda pe dingwe batu fo bakufa ba acha matete bazawana ba on peut bazotsa mutu donc tout va changer acha matete Cap Dingis Azawana Cap Dingis Azawana ni se dingwe les bons directeurs techniques Cap Dingis chez place aux Azana donc sentir ko kendete zawa ekutika na mabele na mais Torotala etika matete pe oyane na stade pour papa na biso ministre ya sport papa Bundimu apesi biso Didier Bundimu papa apesi biso stade Marti ndeto lo baika stade Marti apesi yango pour na faveur ya nani ya ndeko les airs pour bazolo belango na faveur ya vice ministre ya fédération connaît chaque donc papa Mudimbo apesi biso tokoyande mardi 3 jours donc toza vendredi samedi dimanche dimanche corps ezawana atozomena corps ezana tondonga na to la sabina ki mobali mutamto la sa moto na ye niveau ya zana yango biso totoze Colonel Chako okolanda biso ave dinga kena lilita il faut toyeba nana remplacer officiellement c'est un fait que pas moto moko bitumba ye ba ndongwana eza bitumba ya ba kisiti sala jezali wana biso to adana pouvoir na biso yango eza da pouvoir ya bokoko ilobaka epesaka nyonso donc na yebite ta na matano likola ringo wana muto oboto leloko na ndimite donc ba beta maniti ba mbinzo lokamba siboli ta téléphone na lobia moto robotela eloko oyo bokamba pa muta moto abwa miboma mabonzete wana kake ta oloki nzete oyebiloko ebima na mutu wana aboma makabiso nyonso mutu azangi kisi azate ongana na kisi te ote acha lobiango oye na kisi na beti oye na tekniki na beti bwani patani atape baza badesana wana kutu sodo demo totanto oyo bake trompe oyoyo bazotala super baotala makidiba donc besoin qu'ils avouent été faux à Katalekambé biso to batawe la trompe te biso doza na style oyo edingwe Alexa biso to tambola ngo to se marcha nango to na style ya kabo biso za ba idole ya kabo mais to ye pa ya papa nanga atambu singa la kisinga ndenge ya otambula lelo naza rambole ba masope de kache patron ele karabangonyos tu vois siko disciple edingwe azana mobimba ya edingwe makidiba azamwana edingwe ozomona mais na style na ebundeli c'est super siko babo badungwana yaza mwana edingwe super aza descendant edingwe super aza descendant edingo ebike edingo ava kufa lobaki soka kufi batu basunga kaite batu bakipaka ete so pa kufi bayana matanga na ete oyi message wana aloba yango pe aloba yango bien que non soki leo na kufi bato basunga ngate baninko ede ngate baningo tala ngaka bobo sunga ke dingwe nelo kote me bozo kumisa dingwe mutazo salo ner ya mboka boyate et puis matanga nanga bo memango na métropole te bo memango bo kundanga na Kimbantseke donc photo bomtsa kavi ya vie na Kimbantseke oza na tete akosani o métropole yebaka olia bango tout ba oyo ke ba ndebana edinge motra ngenge ye moka lobaki Kimbantseke
Kimbanze pouvoir ya biso oya biso ya bakoko bien bokozwa yango bien bakoko bapesa bino pouvoir oyo eza liseke ya biso bakoko do pouvoir ya bakoko tolobela yango mais du fois pouvoir ya bakoko oyo pouvoir ya bakoko bino bapesa bino eloko oyo bapesa bino mazo na sera ozwango aza na pema akoka mazo c'était mon ami ataki ndeko nanga muta bandundu et puis aza coutumier mais na pouvoir oya coutumier nga naza nango tana makambo nga naza nango nano eza danger maboko tomba ozwadi bango baza nanu bamabotolo baza nanu badescenda oyo baye bazoya nde mais na niveau ya ceinture oyo eza pasi bongo Jessak Malema les grands magiciens ya mwamba wana aza mpe mobali koko matete ye mpe azala motu bakata ye mpe mobali donc tokonongana kaka kuna tokonongana Jessak ya mobali Jessak mpena aza mobali donc deux fois te c'était moto akisi ya makasi mage Aisha lobi se paparaka aso bokutani na yo hôpital ya tindarama ye abongisi so akutani na yo mbala moko te ya okoka te akoka te aza mpe aza niveau te na obeta ye na ndenge mabe tala ya obeta ninga na oke hôpital mais bamemanga mpe hôpital mbangu mais soki ka ya betinga na nga na longoli ka biloko na nga na simbisa mo pa ya mwana nga Seigneur Loketo mais yebata na omata bo ye eza lokola donc il faut abaka tika lisusu bakoko na ngai boyoka ngai yawa nazoloba pouvoir oso bilote bato bopesa ngai yango kiamvu kinana kiamvu kasongolunda beto tusambilaka nzambi ko biteki tusambilanga 1% pour Jésus 99% pour Satan ozo mukumo zongisa sege du monde visible diable master inana pouvoir oyo mtopesa kia ya so baya rozwa so bamba okoka yango baya rozwa oza pouvoir oyo utipa bakoko nanga yo kokoka pozwa eloko nzeto ya bakoko batikelanga na liseke oyo bozo mwa mamozo sala ngai te to simbi yango te nini te nazolobela kaka nzete nanga bakoko batika bomwa makambo sala donc toza minga oloba te bomoni pouvoir ya bakoko yango wana wana ezali démonstration ya ndeko na biso Rambo Abedachou ya bakache congolais patron ya bakache congolais bomoni aye comme féticheur kache congolais eza style na biso bobo ya makambo mosusu te nzambe nde atinda biso na ba congolais alors champion na biso ya style congolais champion d'Afrique champion du monde auti kotika biso bango baza bakitani na ye aye na plateau kolakisa biso ba démonstration quelques démonstrations quelques styles na bango yanga zo lakisa biso mais martyr na biso bino ceinture wana dingwe ekokene na moamba na lukunga na chango te kotikala na matete na biso challenge wana ezaka ke to ezaka ke bata yango Angers na stade papa biso Didi Mudimbo apesi biso déjà en placement papa biso mutu azuzwa charge ya corps ya champion ya icône ya champion du monde champion du Congo champion d'Afrique donc italaka kaye kotika même ba manger au tozolia ba carton soso ba carton makabu ba sac à loso ba bidon huile et puis apesi $5,000 pour na ndenge bato bazo fanda bazolia eza mingi azo do eza mingi te baze belete ok ni kapso Rambo cap télévision na biso ya ngwana na esi soko kopesa mwa salutation bande ko tuba tukolanda biso po télévision lingonga te pesa ke motangu na yo sololi otalisi batu ba démonstration otalisi batu relation des agna ya dingwe motra ngenge champion du Congo bazo na biso pe na kuna na télé na matete ba ta télévision eroyo bazo ta télévision na bazo benga te pour na télévision battre la catcher ni na ko défier ceinture ya dingwe motra ngenge a défaité ceinture ezake no fédération fo atangwanje bazui champion Makidiba azawana bazui tous les quartiers moi ni mona no Makidiba wana fils unique ya papa azawana bate bakate bazui bashina rambo basiper bazala wana ba immeuble si boditi bazala wana ba Jessak Malema biso ba démontrer les mystères tozawana donc bijou ko tubali ngole po bijou so bataye akozonga na minute seconde azonga po na bi force moi mai nanga bijou ki nzamvo te na yebi donc c'était mordant tu vois donc bataye yango bakate ba champion bisa mai triple champion bazawana donc ba mwana kasine vipe mukuma mutakisi so makasa zawana ba champion mazama champion de Kinshasa aye to zawana biso to bali pasa batakisi so makasi bali pasa allo bali pasa liso na njili olobi
abandela numéro ne tozaki bien te. Ok, azobandela numéro ya téléphone. Tozaki bien te. Ok. Donc balipasa na njili baza wana balipasa susu bamordant batamakasi donc batakisi su ya danger lipasa place aza lisu donc vraiment na bandi su numéro na ngai balobi eza numéro yango bozwa promotion ya baporte-monnaie magique oyo nyonso aza na besoin ya ozwa yango balobi oyo eza ya 500 oyo eza ya 250 oyo eza ya 500 oyo eza ya 1000 donc eza promotion magique porte-monnaie portefeuille magique numéro na ngai eza plus 243 83 comment 83 51 93 390 83 51 93 390 zwa su ya orange eza na whatsapp zwa su ya orange plus 243 89 566 89 566 37 08 plus 243 89 566 37 08 balobi numéro na yango wana balobi DJ Caresse Avantar Makambo balobi DJ Makasi allo toujours donc minga olobeza te merveille bagaza aïe ok moi ba salutation ba monte ba ndeko ba olanda biso toza en pouvoir hein biso toza en pouvoir au moins pouvoir oh journaliste donc journaliste nenga zalanga ko simba na konde yao na bendika na kole toi na pouvoir ya kindoko donc na ozaka mbongo ekoya mbongo zomona donc mbongo ekoya nango ko mbongo ya ba fete ya mike wa oyo donc eye na ba $20 donc ça compter na ba oyo zao donc toza ba pouvoir ya mabe donc na ko simba suna liso na bi donc na liso ina faut pas na ke biso to bana ba ki donc nous sommes en direct il y a de comment il y a des gens pas d'ailleurs maman passi maman veut magaza donc ezali balobi moi major tokoni na WhatsApp nous sommes en direct de comme moi tu bomoni démonstration mbongo yekaka ni lamba mbongo ezebele niso webima bobo yebake ba descendre ezingo nous sommes en direct de comme moi télévision en face ma quartier ya mboka oyo miséré ba salutation ba olanda biso siko bon donc nakobanda pela bambote nange ebele nanu epai ya ye moko vice-ministre ya justice Samuel Tanda Kabuya Mbemba balobi wana penza Eli ya Lukunga donc wana penza mon porte donc wana mwa makulu tunanga Samuel Tanda Kabuya Mbembe siko zali basalisa so sala makambo kitoko tous les sportifs bazolela yo en tout cas Samuel Tanda Kabuya Mbemba honorable avec vice-ministre tozana posa boya ko soutenir corps ya papa oya biso edingo moto na ngenge yo obengisa edingo na kaluka honorable vice-ministre Samuel Tanda Kabuya obengisa edingo na kaluka o ta komba na mijo batrikela e super amata asali intervention v au pesaka e paquet $5,000 félicitations biso tozo ba $1,000 alors lelo yo tala lelo yo igwe alali muto ba no bengisa trop na kaluka alali ya ko soutenir ko wana photo mona yo moko oya honoré biso to ya simana yo ota avec les frères na yo oyeba ko sala oko ko sala alors na PCP grand frère ya maman nanga vice-ministre vice-président ya Assemblée nationale Mboso Kodia babi papa ya bana papa musingi papa alinga kosola ba papa aliaka na bato papa Mboso Siko Zali na pesi président Assemblée nationale papa Vitaka mère Musala ki toko ezotambola bien vraiment to ki kaka na ntidi wana ningo zo memelango na pesi ye moko mokonza mboka papa ya bana nyonso mutazo sa makampo na biso ba gente se trouver hein papa Fati Béton vraiment Siko Zali beya basala musala ki toko papa to ya simana yo muto mekazate wa meka a moins biso na muto ambeto na ye alors to pesa ba continuation ya mboka esika bazali esika bafani ba mbote na minoto to ana besoin peuple et se trouver peuple ezonyo kwa mpona transport peuple ezonyo kwa mpona olia donc bobo que mboka mamwe ke bien to pesa on appelle à Suka allô atuka monsieur Zaki toko makasa wana kimakaka mwana muyaka OK merci beaucoup maman mwana mayaka merci donc kitoko donc vraiment to pesi
papa Nabiso, vice-ministre ya fédération, connaît Chako et Siko Zali, vraiment Bela Basala, Moussa Kitoko, papa connaît Chako, Kumba Biso, Nengozo Kumba Biso, Topesi, CG Artir, ya fédération Bela Mambote, papa nga CG Artir avec Cap Moura, Topesi, président ya Ligue, président Choum premier, et Siko Zali, Topesi DT Masota, Prince et Bela Mambote, Siko Zali, DT Tyson, balobi 2 fois T, DT Tyson, donc dégâts. Bambote Belesi Kozali, DT Dava, Bambote Zali, Bambote Belesi Kozali. To pesi mon major chokoli le WhatsApp na EPS. Do balobi yanga ya mutema, do chokoli le WhatsApp na EPS, simbaga EPS nenge zali. To pesi mon major l'hippopotame, babi l'hippopotame, ketai. Mon major l'hippopotame, Bela Bambote, mon major l'hippopotame, Bela Bambote, mon major Océan Ngangu, mon konjamwa moke, mon major Ngangu, et si Kozali, vraiment Océan Bela Bambote. Donc topesi mon lieutenant Zamba Nankoi, toujours Bobile Kwe a mon lieutenant Zamba Nankoi Bela Bambote, mon lieutenant Aigle Blanc et si Kozali Bela Bambote, vraiment topesi Cap Muteba, Mukonzi na bango, Igwe na bango, Muto Asimbi, Monter Mobimba, yaba moto na kati ya Kankokolo, topesi patron Mutombo, roi de Tchako, mon ami propre, patron roi de Tchako, patron Mutombo, roi de Tchako, mon ami propre, Mninga Nangam Tambo, on est Tingamoko, Topesi, Mama Passi, Mutema Papa Mbemba, et Bela Basalem, Mama Passi, Nagata Ingabo, Babi Danger, Papa Kanza, les grands mécanos, aïe aïe aïe, donc Babi Mutasimba Kartu, Yabeda Show, Papa Kanza, les grands mécanos, Mutema Mama Bibiche, Mama Bibiche, et Botil, Mama Bibiche, tout, et Botil. Baobi, mon major Christian et Bela Basalam na kata Kaluka et c'est cause mon major Christian ya yo numéro 1 ya Lukunga pe ya Kaluka champion Lukunga pe numéro 1 banganga tu ya Kaluka yeyo donc mon major na omona yo na omona ote mon major Christian c'est cause vraiment na kata Kaluka babi mabele ko ya te babi Luka Wane junior Luka Wane babi chef antenne na kata Kaluka mtawasa makamwa bien maman minene donc vraiment to pesi mon colonel horaire to sobika na génie mon colonel horaire to sobika na génie donc vraiment en tout cas basali na yo na ce qui c'est pas ya mon général o ya biso la police Kilimbalimba o ya biso la police Blaise Kilimbalimba mon général Blaise Kilimbalimba papa ya vie de Kinshasa Blaise mon général Blaise Kilimbalimba na vie de Kinshasa papa Blaise vraiment ya yo yangwana vraiment moi nous avons visité merci Gelo Wata toujours merci Bandeko mais moi na ngape fo boire merci Bandeko Balandi ya tokomo pezaki bongo ndeko na biso Kacher munene professionnel ya mboka na biso Congo Rambo obo kakinda sango Abedachou ya Kacher congolais yeyo ayaki awa asali ba démonstration na ye comme Kacher congolais yo pozo na biso olingi to la promotion na yo yaka na lombango 085 92 54 358 mais to pesi china rambote spécial edingwao to ko sala spécial edingwe china rambote zo yamba lobby ko sala awa ko bete mastro na ye to kutani mokolo ya to pesi china rambo pepe donc ba bi remplacement edingwe motonga na kata Congo wumela DJ Caresse avantage bela ba moto ba bi champion 88 na Angola mama donc Bela Basalam to pesi moko viper mukuma mwana kasedingo place ozali to pesi les mystérieux démons bijou qui nous envoie les patrons tout fait donc wana mon ami propre bijou qui nous envoie mutasimi nzungu nyonso donc mutango aboya zate j'ai ça qui malema li passa ya air mwadi bambongo abeda show babi mbisa mai champion mbisa mai tout amakolo yo nani o tout ate ozawa babi mitualité air mwadi bambongo mama bolingo sikoza mama mbe